audio mo réseau tam dans internet frère moko a tindela ki papa chéri Jibin Piana audio moko boye et papa chéri a répondre sous la colère parce que makambo lobaki et c'est pas ça qui était yemo pe na audio ngado papa chéri qui a combien azo reconnaître que asali mabe c'est-à-dire nenge a lobela ki a direct colère asali mais après yé congolango olé et suka entre bon parler a pandi yango internet mobimba juste ka pour diminuer tout salir de connaître congolais ou ebi célébrité na mboka réaction na tant que congolais kolobani la voix du peuple, oh la voix du peuple, oh. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes de télévision à travers le monde pour suivre votre émission Rendez-vous valable à Onakati à chaîne Abino La Voix du Peuple, une émission où me rappeler pour réfléchir na ba dossier belé lelo opportunité et puis ça met biso ya royama na diaspora en direct des États-Unis d'Amérique na kombo ya Prince Yaweli o yazali bongo donc na biso to mekape avec lui kosola moi ba réalité belé ya etali communauté congolaise na niveau ya libana ya mboka nini baza ko se comporter nini baza ko ça parce que mingi je me souviens que bandeko mingi bakenda rapporter zara kotala sima kozonga moto c'est-à-dire akei po un jour lobby ay rosunga ye libota ay rubaksa moi nzete na ye pona évolution ya mboka et puis to meka pe na ye kosola la réalité ya musique na niveau ya libanda et puis na niveau ya awa ya mboka soulignons que tout le monde artiste et musicien belé le loba s'est présenté comme candidat député. Je cite Adolphe Dominguez, Weranson, Didier Lacoste, tout le monde déjà s'est pointé. Tout le monde le bela, m'embêtali comme musique, concert on a poto. On va essayer un peu de parler beaucoup de choses à la 4e émission. Restez branchés et puis sans oublier que tout le bela paix et là on Prince et Yaweli Aérosala Awa. Na kati ya mboka na biso Congo parce que aza congolais mais résident na kati États-Unis sans plus tarder dans ça l'appel l'invité dans mukolo lelo Prince Yaweli et bonjour. Bonjour mon ami Vincent Tiluis. Voilà. En tout cas to sepeli koyambayo na kati émission Oyo et rendez-vous valable na chaîne Abisso La Voix du Peuple. To ba Prince Yaweli ça fait déjà combien de temps Oyo za na Kinshasa na cadre ya séjour? Oui, ça fait déjà presque 2 mois que je suis là, dans le cadre de ces jours là, mais... Il y a 2 mois, on a dit que des semaines pour le budget, tout ça. Non, c'est une question d'organisation. De professionnalisme. Il faut savoir comment t'organiser. Maintenant, c'est qu'il en a bien. En tout cas, Kinshasa, ça fait combien de dernier voyage qui Naki en 2014 déjà. Et 2014, si ça a 4 ans. Mais déjà, les bandes on a sali 22 ans. Parce qu'on a sali 8 ans et demi en Côte d'Ivoire. Et puis, on a 15 ans aux États-Unis. Donc, on m'a la partie à Côte d'Ivoire. On a la partie à Côte d'Ivoire. Je suis parti avec toute ma famille. Donc, à partir qu'on est au Kenya, aux États-Unis. Voilà. Donc, tu es Prince Yaweli, Aza résidé aux États-Unis. Prince Salarani na vie pour Batuba Yeba. Naza ingénieur na éolienne ce qui batel na ba film mingi za biloko moya milai le rôle ba ventilateur et tournera boye et ça pour na mambebele ba énergie donc naza ingénieur nango en même temps superviseur dans ma société. OK. Voilà. Et au logo sali 22 ans à Poto 22 ans Libanda 15 ans aux États-Unis. 15 ans aux États-Unis congolais donc ça prouve que aux upena temps belé Libanda tonto yeba raison pena o esali que Prince abeta surtout na Kinshasa ezani. Bon raison ezaka mon frère Vincent ndé nazaka soki na silisi Moussa Nangai na yaka moi en Afrique au sala moi badon j'avais commencé ça en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens c'est des bonnes personnes qui m'ont vraiment beaucoup soutenu na loba epé que non soki na silisi na kende na Côte d'Ivoire mais balobaka avant comme Bolanda quoi voisin il faut comme Bolanda kuna il fallait une salle on a partir à Congo maintenant on a qui na Côte d'Ivoire Moussa le benga fait na voyager na batu groupe nangai donc on a 4 qui na seka na Côte d'Ivoire mais ça m'a beaucoup dérangé je me suis dit non il faut na zonga na mboka na ko sala ngo donc on a yaki ko sala moi ba don ya ndambo on nzamba sungi ngai
pour Moussa Nangeza vraiment trop dangereux. Ceux qui n'assistent Moussala, Olina Zambon, on a un qui est tika karana l'église, bitika tika. Donc on a préféré na qui est sa bateau, on a moni qui est baso souffrir. Ils n'ont pas la force de travailler. Donc ils n'ont plus la force de travailler, pardon. Et on a qui Kosalamo Badon. Et parmi Badon, tu as ça là, na moni Sali Salimo Badon et Belé wana. Mais biso to yebi na Kinshasa bato balingaka mingi kosala makambo ya gratuité te. So moni Congo na banikaka o na bani don o na ke pesa ke tala bakingandi na ke tala bakingando mona lobi voter tous prince Yahweh. Na ebité ozana ba projet ya ya député ozana projet ya kokota politique toni parce que tout le monde a mis bo nara bon. Na rolo bana naza zoba te mena naza maila roza politicien te. Na maila roza politicien te. Naza zoba te mon père il a dépensé son argent et il a pour ne rien te pour affouter langa ba frais scolaire. Aujourd'hui il est fier de moi et n'a quand même moi qu'on s'exprimer juste à cause de lui à tindanga na ndima na tanga merci papa merci maman Yaweli maman tété. Mais en fait na lobi on a bémission sur na c'est une éducation j'essaie de donner à mon fils. Tu sais Vincent ko pesa nde balobara loboko ya mobali soki epesi ya moi c'est baté mais c'est dans quel sens neti Vincent nga na epano osombeli nga sapatu na lati esimbi ngai na esika Valérie Ansombe azali Maison Blanche ou bien Tchungu Kitenge mabenge tango Belinda boîte sepela bi elambo bimi kitoko yo Vincent olisi maman ngam na sombela ki wana nde loboko mobali so epesi ya moi c'est baté mais naza mona Jésus Christ nzambe nanga sala ba miracle na toilette te asala ngo batutu ba mona donc tozo sala ba dona ezate ke pona ko malobi politicien non nazo sala ngonde na lobi c'est une éducation je sais de donner à mon fils na lingi na tika lobi mona nga tango ta ba image ya papa eza ba image mo be papa na ngai pour biso ba congolais to linga ta on a dit ko finga les grands mopa yora ba vieux belé so na fingi wera so na fingi papa chéri ba vieux ozali belé mais so lobi marambo o pona ils ont un sens congolais betango kara ils ont été kenaé pour na postuler au besogi ni na comme politicien non c'est pas ça je vais juste montrer à mes frères tolingi mboke bonga mamno se bonga il faut to aider pembo quand on te raté ko laksara bilamba ngana za danser ngana za boy non c'est pas ça c'est juste une éducation j'essaie de donner à mon fils parce que na mona ba papa belé so kenanda kune bo fainae komboka ya batu bana na opé ba otikala kana oyozo laksaba onde bana ba okola nango. Non, c'est un peu ça. Les fondations, les bon, on a un moyen passe. Donc, c'est un peu ça. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme il vient de le dire, l'homme sous ça la rangote, à ça la rangote pour mon prince Aza Vantar, à ça va orphelin, à ça va vieillard, à la TVT zappé, une façon on peut ces exemples parce que dans la bateau, dans la monde, que les cahiers, dans ma coquille, peut-être bateau au courage, mais comme on a beau estimer la rapé pour, elles ont une façon au sunga, bande quoi là, là donc on a tout le monde plutôt, moi parenthèse nango, mais dans le cadre toujours de visite, tout le monde peut ba image au la papa Lutumba. Parce qu'il va te bêler, oui, mais comme on a moins la poto mora outil, États-Unis, à Kéotala, papa Lutumba, je pense que Rosa peut-être Moutaliboso, à moins que je me trompe. Est-ce que vous avez un lien Mora papa Lutumba a marqué la musique nayoto et motivation ni nos joueurs qui au monde arabe qui ba misé basé belé na Congo mon préféré que Talara ou et papa Lutumba na visite na. Vincent monde ba na vie ceux qui oyebi ko kolona malamu obuka malamu. Nazana vient na ngamo Hippolyte Malonga alinga émission na makasi. Donc c'est mboté Hippolyte Malonga alinga émission makasi yena na petite Gladys Basilo Mastananga batala romingi moni total émission no Vincent t'es pas parfait mais olinga tango leki na TV batu ba otalo olobelo romoro boy parce que oro bande ko finga batu ba sala le remonter papa na sona kenda otala je me suis renseigné je me suis instruit Nathalie na ba YouTube na mona te côté vieux na papa na koko na ngai papa na nga chéri aleki na te vazo finga batu na mona ngote e marka ngai na luki na Natala ba omoni neti banzembo to sala banzembo ko sa no nzembo o yemba ta moi et loro mon boye au masque yango là on comprend tant to eba na mike so to ra banzembo susu ba para ba ngate to ka to yo ka ngopete mais tango ça l'interview déjà boyo lo ba na lingala neti mo nanga so tuni Prince where you from I'm from Congo. Donc tango leki na TV zolo ba mamboye bana ba yoka yo. Donc papa na mona côté alikata finga nzota mama ya moninga. Na mona te côté papa Lutumba amila kisa
afinga batu po na mutu mo po lelo comme na salle pas no Vincent na oleka na TV na finga rapo na yo o Vincent ta fouté là-bas na nga classe Vincent ta sala ba na nga boy est-ce que nga na finga rapé bato ba finga à Jésus-Christ yana bato ba finga à Nzambe yana bato ba fungola ba église ba Satan mais to finga rapo na bango te au moins na mutu na mukolo bena donc aleki âge à Jésus-Christ Jésus-Christ a fait en 33 ans au moins tam so atam na ba 40 quelque mais les cas finga la po na Vincent o Vincent muta sala nga boy na o ba biloko ni sala air mon passi yango mo Nathalie na bi papa Lutumba a finga te a sala musique ne le to lingi yango na baki na ke mona papa to solane na zo pe bénédiction c'était un peu ça toi na lien mon côté mais azako konanga po na congolais voilà azako konayo po oza congolais prince Yaweli na linga un peu to o mekape ko lobela pe moi likambetali siko ba comportement ya biso ba congolais et je pense que ça na eloko moko to sala base na micho na internet na ba WhatsApp tout ça banini moi personnellement en tout cas je ne comprenais pas nature to comportement biso ba congolais mais rien que na ba commentaire tout le monde na ba YouTube on a compris na meki peut comprendre un peu façon ya biso ba congolais après ça a plus importance na makambo eza ba futilité congolais a espère na site dans la vie congolais c'est pour ngamo pe na congolais et on a tchete que non congolais a espère so ngamo na bato ba bi ko finga na mukili kutana na congolais so ngamo bi bato ba bi ko critiquer bato kutana congolais a na prêt c'est-à-dire congolais peut ça plus importance na mamba buzoba que na o Italie c'est-à-dire muto do sa buzoba de muto congolais peut sa valeur muto do sa mayele de muto congolais peut sa valeur et na ba blog comme sur internet tout est permis et tout rose makambo ça ensemble ça ne ndeko congolais quand dans les pas tout le monde a audio mo réseau tambola na internet frère moko a tindela ki papa chéri Jibin Piana audio moro boye et papa chéri a répondre sous la colère parce que makambo lobaki et c'est pédissa qui était yemoro pe na audio ngado papa chéri qui a combien azo reconnaître que asali mabe c'est-à-dire nenge a lobelaki a reconnaître erreur asali mais après yé congolais ngo olé et suka entre bon mibale a pandi yango internet mobimba juste ka pour diminuer to salier ndeko na congolais o yebi kaza célébrité na mboka réaction na tant que congolais kolobani d'abord je dis bonjour bonsoir à papa chéri vient na biso ya Boga en fait Vincent ngana na lobara tozana batumisa tuna mokili batumisa dans quel sens tozana ba oyo baza déjà bana ya satana donc ça veut dire qu'il y a une marque à 666 donc mon ya satana ayika na milieu pour abebisa mutu ya bana nzambe tozana mususu azali mona nzambe mazobunga nzela sans le savoir et puis tozana bana nzambe oyo eza lokola ngai na yo donc tozana bato bongo parce que soko za déjà congolais oyebi eloko na osala bona ko diminuer papa chéri te papa chéri asali babiloko moko ya minene c'est une seule personne asali yango na boyi te za na groupe oyo idakaye mais abundani na mboko to na ba talent ebele que batum sous ba bimité ya zu force robima yo kolinga o diminuer pour ozwanini et puis il faut savoir quelque chose Vincent o to lo na rande to bukara tango yo Vincent zo sala émission zo ba buzoba prince ba buzoba linga ozo internet no pas o s'instruire ata na Google o baba momu susu yo mba moko bandi ko finga ndenge papi mboma baka zoba na zoba so basangani basara buzoba donc yo tango moni Vincent o sala buzoba mais la qui sait que Vincent ozo le beza buzoba ozo c'est zabienté yo bando finga Vincent jusqu'aux oza na base au carré donc pour nanga na omona ngo biso ba congolais nde tolingi makambo nyonso tolinga ebonga te parce que toza muté ya mabe mais toza bato ali boso ya kokina na église ko parler la langue parce que na mona na pays moko te oyo bato ba parla ka langue lokola biso ba congolais tant tozoya na sali scale na France tozoya vient na France toya na kin bateau bayaki le 31 mai bayebi tozaki na bango na avion salaki moi mabe kaka donc biso to monera ki non fin du monde mais faut mona que avion ceux qui ont la turbulence on va ça il faut attacher votre ceinture il faut toujours avoir ta ceinture mais batu ba fungoli ba ceinture ba télé ba parler en langue na kati avion zo mona batu ba zo parler en langue mais tant encore to kiti polémique bani na aéroport donc nazoe ba te biso ba congolais ceux qui
nzamba bando tumba Congo liboso ou bien naibite mais papa chéri je vais te dire babiloko wana et ça le remonter bato balingaka yo quel que soit ngana leki na fingio ba boya yo te ponga na fingio donc au sala déjà combo continuer comme ça keep your heads up. Voilà, message d'encouragement pe nangam na biso puis ko dénoncer ba bloko yo tika ko sambe de toto ko vivre maramo ya mona Koffi Olomide ba publier na internet et puis moi la Koffi Olomide ba mutu mo razu vidéo mo lo Didi Stone vidéo mo lo kuta pour ko sege mo na Koffi juste ka pona ko sali tozo assister maramo belé mutu mo razu vidéo mo ya film pornographique a publier na internet to wera donc tout ça on se pose donc on se pose la question donc ça dit congolais la mingi na tongo vraiment donc le moni ko sala izaka o salir ndeko no congolais on se pose la question puis ya boye tolingi élection ya na mboka non to banana nous ko changer mentalité mais est-ce que c'est la différence il y a peuple ivoirien et peuple congolais côté mentalité parce que vani na Côte d'Ivoire pendant 8 ans dans oyebi bango. Non, je te dis une vérité, les Ivoiriens ils ne sont pas parfaits. Voilà. Mouto a parfait dans mon culot bazate mais c'est des gens, c'est une population comment je vais dire, ils savent respecter les gens. Au moins on a ivoirien à Somba, à Zanambon, il préfère t'inviter. Yo, il y a tout qui est là. Il va te faire boire, il va te faire manger. Quand tu viens d'abord chez lui, à Tunaba, de l'eau, donc à quoi beza bienvenue. Au moins c'est comment je dis, c'est un peuple qui respecte beaucoup de gens. Au moins, mais bisoba congolais, to lingi mboko ndena lobaka mboke bonga mende kono congolais a bonga te. Toi na mentalité mon boy. Nazoka moi. Bango ba artiste na bango pe ba population pe ba finganaka mais oya biso je sais pas limbisanga Vincent na biki des émission ya politique té mais ça fait du mal c'est notre pays na habité ce tous na babe ngani ministre de la culture ben ministère de la culture ministre de la culture parce que YouTube est le rôle à Wenze na rosa na chambre nanga na sali vidéo na tina YouTube mais quand tu es congolais tu parles lingala tu fais des trucs comme ça il faut l'état comme télémé la batu mususu. L'état péné et le biquet n'est que mon atangakala. Ba papa na biso Koffi na papa nyokalongo ba papa msubara na ba problème ba tsaka ba msu na prison likola ba problème na bango. Donc léon na habité pour ni to komi boto comme na faiblesse mon boy. Moi na mobo auta soki wapi ayeka kazi micro soki na ba sac ya fufune na nzoto abandika kofinga ba tu na TV. Biso siko ba diaspora o tozolo bela mboge bonga ozo lati tenia ba soda o te choko loko la citron satana. Béré, obandi ko loba devant caméra no olobi belé obandi ko dénoncer mais biso dénoncer na ko finga ya ba maman na ya ba papa ya maman na ya papa na kaka biso moko nde tozo pesa yene muta adonga changer ouais kaka biso ba tozo pesa bana wana lelo oyo so tali ko finga ezora ba vue belé au mona na congolais mususu afanta makambo na poto aza bien mais azoko se rabaisser na niveau mon boy akumisaka yonde makambo lobela finga biso to pesa ba biloko na pouvoir biso bana to na bana mboka mindele to lengela biloko en Vincent so moni mutu mo afingi allez okomotindele western natala ke mission na Vincent na sepene émission ça il faut le bela ba viona ba Koffi boy il faut le bela ba ngobe toi tu es content Vincent passe à la télé insulter Koffi Olomide toi tu es content il faut ofinga boy il faut viona koli il faut le bela non et puis otindeli Vincent bon Vincent a rosa mutu makasi tendeneza biso surtout biso ba diaspora. Il faut l'État, il faut que les mélanges. YouTube parce qu'aujourd'hui, on doit dire que biso to ebagi télévision et ezalé siga o to zora basango to tara be mission ba divertissement to tara be mission pe éduquer masse mais lelo quand kobimo pe to bimo moi tour moi 2-3 tours de matimo vers obima libana mboka j'ai compris que moi je pensais que zalara mutu yemo va na ndako azu téléphone azotala or na yo mona ke buvanda apena bandako bozotala biso na ba TV ba plasma minene buvani bena en famille bozotala ici là moi même personnellement je me suis dit ce qui na bando ça maramou bien na comment ça soit moi bien ma case parce que j'ai compris que tout ça la bena neka tela Kinshasa zala mais au mona lelo batu ba komi plus dans so on kuta ben site on kuta ma fi on kuta ba bêtise on kuta ba futilité côté na YouTube et ce sont nous les Congolais OP tous ara simana pour nous cliquer pour nous bâtir la vie na ba bulu tel buzoba et quelque part bozo reconnaître que lelo diaspora bozo contribuer à détruire ba mers ouais biso tozo fou la batoana au monde d'abord ba diaspora na ba
balimbisa ngani na koloba so bamoni ke o na oloba parce que mutu oyo amoni loko na oloba et jeune c'est ka monaka azani ka muta 666 ne na oloba barba papa la marque de la bête parce que soko za congolais o lingi mboka no Congo oyo tikaki na tanga kala Congo o wana pena yo lingaka soko lingi zonga bongo au quoi appuyer parce que moi je suis pas passé à la télé pour insulter les gens même si je parle mal à une personne na mona mutu oyo otanga isika azate soko yo olingo ko sanga lelo au parvenir au Sanga, ça veut dire mon Jésus-Christ il a permis que yo ko Sanga parce que nga vie nangeza mabokoni mais eloko na oloba biso ba diaspora to reconnaître que même ba mo ba internet ba loba ke vient ngai corner ko beta def ko beta papi kapuku na ozela ka ba 10 chiffres wana déjà bon na mais nazoye ba que c'est pas que biso ka bata ya poto to tinda mbongo to zana ba msu bana ba Kenya ba pe na Afrique bana mbongo ko la pe o bana poto mais la majorité des fois to yoka ka biso moko o vient na Canada vient ngai comment je dis Jude Bapende na ozela Michu Matondo Dario Mantekila na ozela 10 chiffres wana mais yo siko oza vieille ya petit wana nitinga pire petit nanga grâce temo yena lobela ki tina koma tiche bango na écouter na fandise na esi mère na bi maman conseiller grâce babiloko o ça en internet o ekotika la un jour na esa ka masana ki na biken babiloko to salaka o ba image un jour ko kangala biso ba porte to salaka eloko nzamba fula biso leloko oza na mbongo oza na pouvoir o salaka batu mabe ba ke un jour nzamba okwesa yo donc ça biso nde tozo fula babiloko parce que Vincent ça la passe moi mutu mo boy ata lingala on parle ba ya bien te français pe lo bana ko mata je suis ndimwanka akokate mais soka simi micro ko finga nzota mama baninga mama oyo apesi bo moi o l'équipe na nyofinga mama na yo eza pe bino ba monteur et ba faute na bino pe bino côté on a presse ya la fingi pena a fingi pena mama ya mais eza wenze papa nazo beta lisolo moko avec monsieur Banda natala adoyuwe asali mission moko ya mi papi moma otali cadre otali ba question otali façon ya réflexion ya invité na journaliste obi ça sont des émissions sur mon émission na 2000 vies siko ndeko moko moi ça zui atemneka la katika ça venait à fingi au moins na journée moko 40 000 vies mais siko monter otala va vite papa au moins que non sona longoli ma finga wana elengi pe monsieur Sili donc quelque part du sotoloba ezaka tozo sala prix tozo lancer ba diaspora en tout cas kobala na yo moko mutu na yambia moi prise de conscience c'est ça la mapena botala nini boko cliquer na boko cliquer rater pour plus bozo cliquer ba bêtise plus pe bêtise ezo continuer plus pour moi la mutu susu a ça la succès na internet mais surtout ni et loroni no sala na internet pour comme la succès pour ngala na fula mana ko finga na yebi déjà chroniqueur moko azolo ba pena bon abino nga depuis na bana internet na banaka na yebi mana ko finga na yebani na ko finga pinga na ko finga kaka nzamba osola nai siko muta bongo bino ba tupe botala raye bo cliquer kaka donc to me rappelle ko aider ma mère na biso na kotala rappelle que biloko ya mafinga to tika mais makamoto moni que ça pena c'est dit campagne mo pena ya sensibilisation désormais congolais diaspora YouTube to kotala ka makambo ya malamu o ya ko finga to tala suite o mona que et aux appels meilleure façon ya ko éduquer masse na biso papa na Vincent na rôle bano lo mo omoni lelo ba artiste o bino bo fingara boyeba munene na bango te na ba biso to finga to bi munene na bango te koya neti okene États-Unis sali visite omoni ka Fiston le mola Faustin mokondi nzambe États-Unis omoni ozongi olobi ke na oti États-Unis ba États-Unis non fana na mboka wana o comprendre réalité na ko biso le moko ngana na kin na beti déjà 2 mois ngoyo na tamboli pe na keba bisika na moni ba noko ba Eric Chiso akaba Didi Kabamba na moni ba noko belé ba petit na ba Jires Bakamba na moni ke ba jeune oyo ba jeune oyo baza na mboka oyo baza plus évoluer na koluka kotonga koluka kosala eloko mobo so moni ba jeune bakangami ba beta masolo a Vincent te mutu akolonga na kitambo take na kinga bwa keka otonga mais biso kuna okokumba voiture na olongo tievo essence no démarrer pena vous okeka na ndako mutu mobo po betaka masolo ya ndeko na yo omoni tango biso zali na Côte d'Ivoire omona ke ona bataona bina choko ya tembe bataona bina wa choko donc okoti bina na kati ya chasse pakoli movato pakoli olati chasse o tango bimbo ngeli ona kata taxi mbila hotel msa boulot nigérien a boulot nigérien tango hotel miso ando tourna anglais olobine na français oyo ana no congolais congolais Koffi Olomide
Congolais à Jibempe, Congolais à Weranson. Au moins, il y a que Mbila Lelu Patiki, ok. On a bavié Oyo. La musique, c'est une culture, c'est la force d'une culture. Et ça force est Mboka Moroboy. Musique est Matisse Bisso. Bisso, tu comment musicien à Côte d'Ivoire. On a tant de l'humanité, mais on a de l'humanité pour la nini. On a kuna musala wasale zate kotanga moi passi. Beaucoup ko sangana ba vie mo ba betaka guitare, drum, bosali mo orchestre, beaucoup pe ko kumbela ngoni tindule bolé lango là. Donc bande ko na so ya ba chroniqueur stand ba bimaki. Biso sepelaki. Olé bande ko so basala kindumba, olé ba yiba, olé ba boma, be bandimi ke basala moi musala mo o nzamba pesi bango ko lo bana lingala ba émission, eza information. Ko la biso ba information mais le tout monde qui plus est créé sous polémique na kati ya musique yango. Ba musicien ba mo ba fuli biso ba chroniqueuse yango. Wana mutuno mo afingaka akumisa ko Vincent. Ça fait mal mais prince ya weli nanga na tuna yo relation na fali pour papa na mona moi on irait moi li solo mo bien les karozara ya yo na fali pour pezala neni. Li solo nanga pena na zara bien na mutu nyonso. Donc ngana mokilo na solara na ba vrai. Okay. Donc Soroza vrai non solana yo. C'est un Congolais comme tous les Congolais mais na prochain noko na États-Unis non na Abidjan na nutango baotaka ko beta concert Frakata. Ba na levier mo pao na prochaine na masana mo adengilima chechi na pese mbote adengilima ada présenter kangai na mona noko wana asola moi pété. Après ce noko na nani oncle na noko blaze télé mana vie na bombastique na ele wabna baba vie nanga. Tant to kutana to tutana to sola na mona ki noko za poli aza simple et puis tant on a yé azali na studio azoyemba ba c'est que no prince ya olai akati micro ay beaucoup tisaye et marka ki ngai Vincent on doit être bien avec les gens au baza bien babi azaka orgueilleux bazaka prétentieux orgueilleux tout ça banine est-ce que pour retrouver yo le bikaza poli aza bien Vincent on na osala émission pour la falité na osala émission pour la falité mais on doit dire des choses vraies ce qui le lot masanangai dans le Gladys Basile à Solarabien na okumisaye ce qui petit nanga Dadi Chabani mon fils spirituel à Solarabien Junior Kamanda Solarabien na okumisaye bon na ça l'émission pour la falité mais comme tu m'as posé la question ils ont concerné Fali na Oloba montuno sera fier biso ba comment confondre orgueil na fier ça veut dire quand comme Tchungu Kitenge c'est pas une star obete kara tant Tchungu Kitenge o star olingo binele na zolo atiko danser na zolo nae non c'est pas ça donc ngana sola na noko wana na sola pena ba artiste belé na brigade na sola ne bien ma pipo ils sont simples donc nga soki mutoza simple envers nga pona lukaka mbongo na ndenge nanga vraiment na enviera mutu tende na lobaki na émission mère nanga na boduga bonsoir na lobaki fallait foutre nga tikina ya te chika mwana nga mona futango na saka musana nga na mbongo nanga pasi fallait asala ngelo monter mais s'il s'agit de parler bien aillé na roloba o na moni asali ngai donc atiki ko yemba asoli nanga et puis il y a une question qui m'avait posé il m'a posé la question il dit Yawoli est-ce quoi bien les Aboraski Bankof est-ce que au moni pe bande ko mususu et ça mana ba artiste nyosute so ye mutabule ko buka mbongo te au moni ba nokwana ko za bango te ba mbendre te ya bisinga bi parce qu'il n'est pas complexé. Est-ce que moni bande ko mususu vraiment le courant ça passe bien entre mon frère et moi. Voilà, Yozana niveau Libanda lelo atako lancé album nae Tokos. Biso na kina to sel on ba polémique trop Yozara Libanda aux en courant il y a niveau international biso et là Nino Yomoni pendant que Memeli Fali na Tokos sur le plan international parce que là on peut lui citer parmi les artistes congolais au bazar connu sur le plan international na ndenge yo moneli makama bonga na bo na ningi yo lo ba po Yozara Libanda au sel on ba polémique ouais il a lycée Nandole va habiter Matisier bon malgré ba trophée malgré ba single d'or et côté mais polémique ezara bon comme biso to anakin toi to sala émission to mona ba bino bana poto bo commentaire wana so jour le baki bo mona ba msu ba commenter bo so donc mais comme la jeu moro direct bonanisco peut-être yo no pesanga na liste mais ça bo sala bino mo bozol baki to zonio comme na mboka o poni ko sala
biloko moko polémique o ezana sens te. Ça dit na ndenge ya musique ya Fally, na ndenge za ko évoluer. Tongi to na siko yum toza libanda. Bon, bon yokani je m'excuse sur na bi bon na TV et yokani pena biso to ngana yoki yango biso to yoki yango e bandeli nango Matisi Cote pour l'album ne se yokana mais est-ce que Matisi Cote moko et Matisi Cote na niveau ya to moni quand même que non asali nzembo na français et to sepeli nango malgré na yebi ko ba nzembo ngo pena bien te mais nzembo mona nango na linga ngo mingi et Matisse ba Cote et yokani nango ye pena za mona mopa tanga za obeta babo au sentir que nzembo akofi simbi nango te après sima biso mo to komi ko yokango nzembo mutu simba neni papa tokina na banda kwa batu te okina ndako nakina na ndako nanu ya nakina na ndako ya Malcolm Asombi be Sandra Sombi na ka soki nzembo wana ezo betama non to mona ngo na ba concert soki artiste a tie micro batu ba répondre ba embi au sentir que nzembo simbi mais moi je comprends pas pourquoi biso ba congolais toujours bon Vincent naza nga parfait te na yuma na noko banda mokile banda na esa ba ona ngwe na ba I'm ready for any niggas look into my eyes nobody scare me donc naza bena noko ba binga nga the lion noko no so ba boulete ba s'embrouiller que noko na ye angelo noko tokute na couloir o regretter nga na donc na botami na Congo na koli na Congo mboka ba noko na kesu aux États-Unis mboka ba noko ya ba noko ko leka lisusu donc naza noko ya lisekite so na lo ba muta boulete ke o soki naza ndeni po bon pe baza na boule o mutana lekaki to lingela ki to salbe information anene loko te aux États-Unis oui nga na ne loko te na esa na batunga na ne loko te mais na ne loko bon ba na ngote c'est Jésus-Christ ma famille mon fils nani loko ba na ngote mais côté ombongo soki mituka nini nani loko te nani loko te aux États-Unis po mboka na ngate awande makambu voilà frère Prince Yawele toza ko évoluer mais au sait que mission mo boye na ba ndeko na ba grâce te mo ba Ken Piana na zui du solo mo boye ke boti polémique na niveau États-Unis yo dénoncer ba comment bato bengi ba songi o bengi bango ba landela ba via bato bazo sala loko te ba via musu bando yo ya oya États-Unis okuta kaka no yebela bande poza bazaka wana pour landela ba via bato mais bato belé bato musu ba fâché là on a États-Unis qu'on a créé ba problème belé c'est quoi les problèmes te bato ba fâché là on te bato kutu ba sepeli ya trop ba lobige wana mina les aboraski de lion agua parce que je suis le premier Congolais banama solo Congolais banda na Vincent naza mona Jésus-Christ nzambe na ngaza na mbongo koleka bato nyonso alobi na biso na Bible que le riche ne s'invente pas de leurs richesses que le fort ne s'invente pas de leur force que le sage ne s'invente pas de leur sagesse mais tant azo pesanga ezate ke ndenge papa shira ba munda babomba on a sa mesate munda peut-être bomba sa mesate naza pe na biloko nzambe na nga pesinga avec mon mutoki que non na zina koti pe na gambela na tombola na zilo konanga lase na ngakete na somi na rodondo na ngope na tempe ne na epe na kinibo na epe na ndenga liseki na rodondo ape na sepe ki bongayo mais vanité de vanité donc ba oyo so moni ba lobi ke ba siliki baza ba barba papa so moni ka muto ba barba papa c'est-à-dire bato oyo moni o moni na fi ba barba papa azo se transformer ako koma mutuka ako mindaku déjà bato mo ba vrai y en a bien ba barba papa ndenge dikapa bien ba tintin nga bien ba barba papa donc mutu mo aza vrai tantini ngalola mo ba tali puta parce que yoko sepelate okina na mboka ba paya ko luka mais banoko mo bomel ko tonga Vincent nga pe na tonga raté na rofanda pe boye na faneti na masana mo be Frankie Kalema to chrétien Sam Mulume ou bien Eric Avula tant on peut y ya to za tonga prince abi pantalon non ekangi o mingi prince fo mo koton no boy donc eloko o angaka aloba na simon kongo nanga ayebisinga ngomba mo mais noko mususu o ya boloko alobelo azelo kei tant o tuna e on aloba na ngote Vincent mundela zulongo na mboka na ye aye na mboka na biso aozala kaka na bato ya mboka na ye bazo zala na amitié au mona ba libanais bas ensemble ba indien bas ensemble au mona biso ba congolais toke na mboka na bango ko luka mundela sombi mutuka voiture a vinanga Nigéria sombi mutuka wana momi mo chéri nanga rambala mais ceux qui ndeko no congolais sombi voiture. Donc s'il vient où il y a beaucoup de personnes, il faut avoir voiture ne agumba ngata na poche. Donc so ba monera na voiture, ayaka l'accès voiture. Ola ta kitoko ke église, ayaka l'accès bilamba. Donc so mona batumo bakenda États-Unis,
kolandela ravia bato on a lobaki nesi famille nanga na bi mutu akota mambote Jésus-Christ a dénoncé bato abenga bato race de vipère papa Luambo asala banzembo ataka même bato politique Malcolm X comment il s'appelle encore Martin Luther King babunda pona ba droit bato nga naza premier congolais na rozala liboso te musu ba oya nsima nanga noko o solara mabe na beta ba noko wana pena missile uti kin na tinda aux États-Unis et amburier bango baké ko lele pa ba parents nanga masa mususu ye azawana ayebi na otanga su kombo na you can na die donner ambelia I told you nigga I'm ready for you anytime you want to meet me I'm coming back noko wana eza ba noko mo basala ka baninga mabe ngana comprendre te bat mususu bakomona mamu na obe mabe donc noko mo boy okena na mboka mundele osala Yasmine ngoma fo eza ba droit ba compte à rendre te to mon na TV mais ça ba dire mon boy parce que batouana pour na mamba politique ba premier ba fana na groupe ba lobe la politique mboka na biso faut ebonga mais yo comment olingi mboka ebonga ndeko no na congolais ana problème yo ka kotonga kai masana na birone income tax olia no batu bala vie na ngano papa na ngamoko alia vie na ngambongo papa wa botanga zo benga e masana na zolo bake o vie abenga po ani do zolo bana nu yo na vie na ngano na kini roza peme na vie na ngate kaka batu o ya lobelaki na birona ba ebisinga na mobile ifona okuta na moningano olobele avant le bon na TV na lukisai na ebisai nuko mo sala ka ba master moko mabe ozana Yasmine ngoma osale mabe elo mto kimpa Marie France kotonga ka baninga kokota na vie ya basi ngasko bilora bon na mona tanga oya bato papa yu petit na moko ozota moni ozobomai vie na biso mususu Miki Pedro vie na bengi vie na ngai c'est esinga na sala prince mabe réellement salanga mabe te mais leur manière de vivre j'ai essayé de causer avec eux vie moni to vivre boto za bandeko totika kokota kotonga c'est normal ko chrétien Maison Blanche Valérie Assombi mais kokota na vie privée ya mutu benga etu na ndenge vie na Faustin Mokonzazara on a yoka ki boye na Vincent Zolo baba on na tu na yo mais vie wana soka ke na matanga akena na matanga vie na mo Denis Mandela mama na kufi yake kuna ngabunza vie na ngai Polite Malonga makolo bela mamba bilamba na matanga bato tona noko na biso mo na fête asali petit besoin donc masangeleka ki akep na akitimbati awasa petit besoin na miso bato na fête vie wana mutu na ye azu a filmer assist ko filmer abandi ko panza ando tinda bat na WhatsApp yesko azana famille azana kuiti azana famille vidéo ni ko comme la famille na kisasa bosko mutu abongo bino bo trouver via bon normal nana noko mususu amulai bo Serge Kobla ye chaque dimanche parler la langue donc chaque dimanche nzamba lobe abosa na ti kosima ko bamba na mabele azolela moi na kuta ngoso ke église teliko na kuma banga mais noko na soka simbi ko tonga ka batu bon ngaba noko bon na beta mo ba missile non laksa bon na ki noko bo so la mabe na premier congolais o sa émission beteli bino ba émission famille na bino batu nyoso na mokilo ba ke bino bo ça ba songi et puis lui me dit que non lui il est responsable tu as l'argent que moi tu as beaucoup de cheveux que moi tu es beau que moi, tu t'habilles mieux que moi, je le sais, mais aux mobilité, aux responsabilités, quand tu critiques les gens, tu penses pas à ta femme, ozo bagyonga nazana moi si na bala. Bon temps yo bala, osa rabat mabe et sima aibisanga ke a ko porter nga plein de poison bandeko na pouvoir. Na pousser voyage nga likono zela tisiko. Osa baninga mabe obosani ko za responsable. Obosani ko za na bana. Osa rabaninga ka mabe. Yo obonga yo moni Bill Gates robeta liso na ngana te po abonga mais bino ka kolande avia batu kotonga ka baninga kaka bino bana mibali non Vincent il fallait beta ba missile wana c'est un message au PCK na été mo pesi na ba congolais nyonso misusu non na épargner bango misusu bazali ba kozwa biso ya diaspora ba ndona biso donc biso tozo ba tozo tinaka mikolo énergie d'amour énergie à bolingo to linga na biso so ba congolais parce que en fait to la relo parce que mututu na vie na ye azane bandela suka na ye donc ba sala pe ya danger ko le biso bazate donc mutu na mutu en tout cas biso tout otara pas créateur moko nzambe donc to linga na to tinala ka énergie d'amour lo kantila ka mninga no mabe tindela bolingo et au sala et le malam plein sérieux li na ebité na comme na suka émission na mais na zo comprendre te par où c'est ça cameraman na sérieux so bandela ngai pena donc basket à Versailles,
mbati na moni griffe te mais na moni bague à Versace montre à Versace bracelet à Versace bague à Versace body à Versace blouson à Versace lunettes à Versace vous avez un problème dans Versace c'est ton nez na ne olati na kati una ya Versace non ne okangeli beneli chinois non à Versace ou bebana na Versace to na méchant na eto neni te zakara komisa la bakado donc tango za mona nzambe nzamba opesa yo particularité ga bakado ga na Versace te nalataka nanga nyonso tombola nalataka nanga ezaka kitango nzamba opesa zo komisa la bakado Hollande surtout bateau so zo komisa la bakado Hollande la via mutu neti nga Versace so na fandi pena na bulaka neti moi nanga na pelé basket nini donc na bulaka via bateau so na yo mingi po téléphone nanga epanzanaki so na zo mona na internet na otala tala bon nakini pe bilanga mwana ngai tioni na osomba na mema nakini pona sopela bilanga mwana nga mai donc na bulaka batu te zaka keno na ligne komisa la cadeau yango moni na kota kabina na vie privée ya batu te pona misa la cadeau mais so moni mutu o aline komisa ba cadeau te moni nga sali cadeau o mona OK aki afandeli ko moni lokola ba Serge Koblana OK pa noro niko kongolo fandela kombo batu likola nini likola bilamba auto tika vanité de vanité donc nga na complexité en mona na banga raté ateza o $1 eza tombola na kota gambela na kena sombi na lati tchatchi nanga esalanga moi bien. Voilà, c'est un grand garçon. Étant que grand garçon grand lobby, étant que congolais ba musicien artiste musicien na biso o botelemela na mabetali ma musique en général na bio particulièrement mais en général ne ba combat bindani na biso boya moi ma musique na poto mais to moni trois artistes musiciens na biso ba s'aligner comme ba député to moni Didier Lacoste, Adolphe Dominguez et puis ouais ensemble on basa toujours na clan Wenge impressionnant. Est-ce que vous avez pour yango ba postuler to pour monito monique yango te faut basa non naza pour ba congolais o tango ba sa biloko na ba vie na tata vie na lela makasi tata mobiche tango ba sa biloko na ba moke tonga bango nyoso wana ezaka pona bien ya Congo soki baza na boule pena ya ko tambusaka mboka na biso malamu c'est une bonne chose mais soki ezaka ke non na zona tia na poche wana pena ndimwanka wana pena nde donc je veux dire c'est déjà bien pour Namboka c'est bien pour Nanga. Voilà. Oui, chers amis téléspectateurs, je pense que c'était Prince Yaweli en direct des États-Unis d'Amérique à Betelbiso tourne à Kinshasa. On a essayé un peu de brosser l'actualité et puis Kolobel un peu Mambetali comportement congolais na niveau car il y a Libana mais même Namboka parce que Mamoutou Bandara awa. Donc moi changement mentalité pendant que toujours le élection tout banana nous changer mentalité parce que ce qui mentalité changer était Mboka Ozara na problème et merci na président Denis Ngamani joyeux bon anniversaire na Prince Ori Lael Ngambani Babi le fils le fils à papa papa Ngambani a donné ses pères à la grande dame Julie Kitsima na biki Julie na mission aux États-Unis Babi Nzungu eko toko na nenga osana te en tout cas mbote na yo Prince Ori Lael une année ça se fête bon anniversaire moi na biso Prince Yaweli donc ndoi karando lobi tromina suka ya émission na biso na biki bazozela bazotala moi batunanga bazozela na bosani te na esa bana nyonso ya Canada isika kolia malamu il faut kende pa ya Harmonie Shax na pesi mbote na Barbara Mamba la tigresse noire Kati Yembe de Bronze Gertrude mère nanga pena o asambelaka ya solo ya solo Thérèse Lundu oyo asambelaka te po akosela nzambe makambo asala bato mabe mère nanga Thérèse Lundu Michel Mayamba yo ebikaka Michel Mayamba na pesi mbote dada muzinga petit nanga Kevin Musanji Yasmine Ngoma Jael Malonga famille Kapuku Mobimba papi Kapuku na pesi mbote petit nanga Samira Kapuku Mira Kapuku Rodi Kapuku Bea Mukulu Chichi na pesi bino mbote na bandiki na osuka ona na vie nanga Fossé mokoni nzambe États-Unis donc na sengi yo merci na ndenge opesaka petit no conseil yona Hippolyte Malonga Silva Boud Buzombo beau-frère nanga na linga mingi na biga nzamba pambola bino donc na pesi bato nyonso mbote balinga bato nyonso mbote bato balinganga nyonso mbote na ba o balinganga te pa Jésus Christ pe balinganga na bato nyonso te na ko shine kaka yeko tu yesu kutu ba critiquer ba obenge des morts bazo benga ba so biso ba critiquer biso ya biso ni pasteur Paul Wembo na bosani pasteur Paul Wembo pasteur
André, pasteur mo malamu, donc église moko malamu o balobaka, église ba congolais ka songi non, eza église ba congolais te, eza yo moko. Parce que pasteur Paul aza le vrai pasteur na kati justement na pasteur Plénion na pesi mbote nzamba ba xelabine belé. Voilà. They call me the lion, Mr. Versace zone 1 level 10. Agua. Voilà. Merci, chers amis téléspectateurs. Alexis Cass-Layton, na Kati Angleterre, je confirme. Mais Tchéveré Mouzang, le très spécial du président. Et pourquoi pas penser à Raphaël, toi, mon ami, à partir à François. Et puis je vois Herman Ngumba, les jeunes millionnaires na Kati à Dubaï. Et puis pourquoi pas Gigal, mon ami de Dubaï. Président Kadimamou Kendi, Pesselang Mbotenama Biso, Pamela Mbombo. Na bande ko tout peut botter l'émission yo to sepeli merci na pause ça yo caméraman assuré à Cyril Biso Bilili et puis na bande ko tout mon ani et prochainement na ba différentes choses na biso awa na kati ya la voix du peuple. Merci bye.